Kondane mboka Mokengeli koi Mokango mokengeli Leopard Mikolo tosekalaki na mosano ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso osali oyo kobongisa kongo abani ebongi tosala moto nyonso akamwana kongo mosolo mpembe ya nzoku kongo ya bwanya kasa ya mbila kongo ya makasi moto ya nkoi kongo okomona kamba kopi bokolula yango ya solo bandeko bana nsomi ekolo Congo losako na bino nyonso baoyo bamesana kolanda biso na lolaka Mvuluzi Kimbangu, votre chaîne, la télévision lolaka ya Mvuluzi Kimbangu sur YouTube. C'est la chaîne qui vous informe. Chaîne oyo informa kabino makambo oyo ezali koleka na ekolo Congo. Ya solo ete bakokosa bino lisusu te. Nzambe alobi ke tokomi na tango ya verso lokuta ekoleka lisusu te na matoi na bino. Vous avez de la chance, n'est-ce pas? Yesolo ete bozali na chance ke lokuta ekoleka lisusu na matoi na mwana moko te ya Congo oyo azali abonné na kati ya chaîne oyo tobelelaka télévision lolaka ya Mvuluzi sur YouTube. Donc soyez bakosa bino boza na référence ke toka na papa Sahel akoloba nini, toka na papa Sahel ni kambo akoloba nini, o tobisaka bino bandeko na biso bo croire na yango po ete makambo za koleka na kati ekolo Congo ba stratégie ya munguna azali kosala po ete akomisa biso na suka tolemba mayele sila biso. Mais matondo Mvuluzi Kimbangu, matondo maman Vita Nkipa, matondo mama mafuta, matondo mbutampadi, matondo bankoko na biso oyo bayebaki valeur ya Nzambe tata Nzambe ya mpungu tolendo oyo pe balaksi biso pa Mvuluzi Kimbangu ke bobelelaka ngongo mususu obelelaka tata Nzambe ya mpungu tolendo namono kwa mboka na yo belelaka nzapa nzakomba Kongo mongali vili mukulu Mungu baba Mungu amilele Nzambe gahungu benga belela na monoko mboka ezali parce que bankoko no batikela ko monoko wana ezala na zala sir nango ke ezali langue ya communication na Nzambe na yo direct kolukate oloba na monoko ya yo te soko lobi Nzambe akoyoko te parce que okoyeba kolobelango ndenge sengelo lobango te belela monoko mboka bankoko. Et voilà, vous avez de la chance, pour ça nous vous demandons de temps en temps de vous abonner. Vous, c'est pour la première fois de nous suivre. Oui, abonnez-vous sur cette chaîne, c'est gratuit. Personne ne va vous demander 1 euro ou 1 dollar. Et ça, vous faites les quota s'abonner et n'oubliez pas ce qui est émission la biso, comment ça n'a été like. Tout ça là-bas, émission, ébélé. Tout ça qui n'a plus de 22 000, 23 000 abonnés. L'autre chaîne Otobelelaki, la voix du peuple Congo. Mais Banguna, Bataki Maboko Kuna, Bablokaki, chaîne wana pour votre information. Oyo chaîne Obozo Komona Tobande Langosika, avec moins des abonnés, tout comme Jana Katudo Landa 10 000, ya solo Bandeko, bon s'abonner. Arrêtez de zapper, arrêtez d'aller ailleurs pour la Kolandoto, to kota na chaîne religieuse, to kota na chaîne politique, le kuta. Mon côté, on va vérité, on va sauver vie na yo, on va sauver bana na yo. Ya solo croire ngai. Mon côté ko loba parce que biso la kana connaissance mayele ko bisa bino o eza ko le kana bele koloko. Bande ko bana somme koloko sans plus tarder, to ko umela mingi te poto pesa bino information to eri bino lelo avec des éléments à l'appui. Oyo to ko bisa bino ya solo moto ako douter nango azate bolanda. Et solo, tant que tu belle la capiche, tu belle la canisi, et les qui 8 mois, ma maman, ma tata, vous se rappelez, tu vas nous mettre en garde. Bande qu'on a biso au bazar na katia, bitumba na katia front, tu vas nous mettre en garde. Attention, je ne voulais pas citer les noms des gens.
nalingai ke to bongisa to luka arrangement entre biso po ete plus important ezali mbongo te, plus important ezali valeur ya mabele. Mbongo ata bapesi yo soko oza na mabele te osala nango rien. Et voilà, to belelaki plusieurs fois. Moi, je vous dis là, nazwaki tanko solola na bandeko yo baza ba proche ya William Yakotumba Yakob. J'ai eu le temps. Bazana bazo kangai, bakolanda ngai. Na solana bango mais na sentaki que c'est vrai que ils sont beaucoup plus en soif d'argent. Bachaki mbongo liboso, bachaki mabele te mais bino boloba kaka bitumba, bo contribuer akate, boloba kaka bitumba. Et alors, to sala nini? Voilà, bref, alobi, na kanisi tanga bako yoka alobi, alobi bene a solo oyo, bango balobaki, bayebi. Mais toujours continuer, nous allons continuer. Alors, tout senga na bino bande ko bana somme ko Congo, na bobo sanate que chaîne oyo, ezali chaîne ya libiki. La chaîne qui va vous libérer. C'est la chaîne qui va vous sauver de vie. C'est la chaîne qui va vous, comme ça, battre, vous éduquer. L'éducation et surtout pour vos enfants, la connaissance. Tous allons pour apporter la connaissance et non la croyance. Nous ne sommes pas là pour dire croyez. Non. Tous allons, tu veux croire en quoi et pourquoi tu dois croire. Ok, mais tu crois en quoi? Tu crois pourquoi tu dois croire à cette histoire? Landa, Luka Oyeba, Ponanini Okondima, Ponanini Oko croire, Luka na connaissance et commission moto. C'est ça. Cause à ignorant, t'es pas ignorant, créer bango l'éducation, détruire l'éducation. Voilà, ils sont restés tous des ignorants. Baza et belé. Plus de 80% au Congo, baza que des ignorants. Au Congo, la moto, à l'atmala ou costume. Ignorant total. A yébité pourquoi ça n'a kata mukili. Ya yébité n'a kata mukili. Ana pota mananga na Congo te. Il faut na nyoko mate. Notala sa mabele bomengo. A yébi valeur na moté. A yébi valeur mabele azana moté. C'est triste pour lui. Voilà Bandeko, nous allons vous donner des précisions et toute la vérité sur ce qui s'est passé et ce qui se passe au front. Vous allez paix. Moi je suis là comme coordonnateur. Et je vais vous dire ce qui se passe au juste Nakatia front. Nakatia front nakanisi bandeko bobike tozako bunda bitumboyo banda bambuli pele. L'homme que nous allons parler aujourd'hui qui s'appelle William Yakotumba oyazali parmi batu ya liboso ba c'est des détachaki na ce qu'on appelle la force armée Oya Congo au benga FARDC. Tu dois poser l'instruction parce que les Rwandais sont là-dedans. Alors, FARDC, hier comprenait que non, pays n'anga izo ken mabe, nako na force au tepo, bande kolo baza ko kufa abimaki. Alors il faut na bunde la mboka. Bande ko pa lobi, oh, oui, nous sommes des mailles. Et nous devons défendre notre pays. Babimaki belé, barejena ki ye, bangotu, bazana ki elongo, et ils sont ensemble. Et ça n'a pas si que lelo, to bimisa la vérité oyo boko landa lelo. Et quand ça n'a pas si pour être Besali, mabe, poto le la binongo, mais moi, to bomba peut-être comme étant en vérité, il faut le dire pour, bato bazo kosa, le kuta la bango si la po bango bazo mona posa ya mbongo, Hollande. William Yakotumba azalaki chef, selon Ndenge Batinusko Yebi, chef, commandant, chef des opérations militaires, chef ya nyonso, les noms, oye kendaki sango, ezali kombo ya William Yakotumba. Même les Mindele, même partout, les bazoka, oh, Moutabundaka Kouneza William Yakotumba. Faux. Je commence déjà à rectifier cela. Faux et archi faux. William n'était pas le seul. Et ce n'est pas William. Abaneko sala baction, bojoka baction, oya makasi ya bitumba, nakati ya kuna. Na le belaki bino l'émission, non, baza epele. Ye azali parmi bawana, oya babundaka nakati ya ngunda. Et ça, William Temesango Kenda. Et voilà, l'homme a profité, Nayango. Et voilà, les autres aussi ont profité. Les autres qui? Les Kabila, les Tutsis, tout ce monde. Et la communauté internationale, la MONUSCO, ils ont profité dans cela que, oui, c'est lui le leader. Il faut collaborer avec lui et l'approcher. Et voilà, nous allons tous le faire taire. Et voilà, la stratégie était mise en place. Et voilà, qui sont des victimes?
des victimes dans tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Na katia nani William a profitaki na silence wana batutu bande ko so mais non biso to ko bato tikaka ye alobaka comme porte-parole to tikaye azali boso na biso bikamuté ala vie biso na simana ye a profité na yango. Et voilà ce qui s'est passé. Bolanda na bokebi nyonso poete moko atuna nga lobité. Bolanda nga très bien. Alors William abaniko bundana bandeko. Qu'est-ce qui ne va pas? Banani, Babza, Lelo, ba victimes, ce sont des jeunes engagés. Nakatia Komba. Les soldats d'autodéfense qui étaient à côté de William. Bato bazaki à côté de William, Yakotumba, sentaki que non, mais vieux, nous avons nos amis qui sont tout autour de nous, qui étaient avec nous, na cité, lelo bakenda Gambie, lelo bakenda Namibie, lelo bakenda Ouganda, lelo monsieur va comme en États-Unis. Mais nous sommes toujours là. Toujours on est avancé. Biso peut faire ça la vie. Nous sommes sur les jeunes. Nous devons avoir ce. Vous avez des enfants. Nous, on n'a pas des enfants. On est là à bloquer na katia zamba. Et alors, non, calmez-vous. Nous allons changer de stratégie. La stratégie a promis 3 fois que nous allons aller. Maintenant, il faut attaquer des villes, il faut avancer. Alors, l'air de console, bon, venez, nous allons nous mettre autour d'une table. Parlons de cette histoire, comment nous allons avancer. Au moins, comme on attend, on va saler les réunions. Non, il faut qu'on avance. Il y a une stratégie. Attention, attention. Il ne faut pas avancer, sinon nous allons aller à la CPI. Il faut nous amener à la CPI. Attention, attention. Il faut. Alors, dans l'entretemps, Bakosaki Bango. Bandeko. Auto Sabino, pour être fait là. Bango, nyonso, ba chef nyonso. Ba créer un parti politique. Ba créer un parti politique na bango. Il y a un soldat. Derrière lui, il y a un parti politique attaché sur lui. Et ce parti politique, ils ont une relation avec l'extérieur, Kinshasa ou ailleurs. Parti politique à partir de chacun de vous a comprendre la vérité tout il y a ce qui se passe au front. Alors moto a conseil pour bateau négocier les responsables du parti politique pour influencer le chef oyo baza na kati armée ya commandement. Et voilà corruption et kotaki wana. Alors, corruption kotaki wana kanisa monaki to monaki ndeko na biso Freddy Libeba akendaki na kati kona kokutana na ye Freddy abimi bakangi mbala moko. Oh, batebe tu. Voilà, bolimi bandeko tozali na bitumba boyebi yango ke il y a des choses là. Oyo ezali ko bima bandeko na moni maman Chantal déjà azan avance azoko parler biso c'est Radio Kivu. Bolanda tokolobela bino tozoyela bino tout Bolanda. Alors, bandeko Bolanda, c'est ce qui se passe. Bandeko, bazotuna, bandeko bele batunaka, mais pourquoi on n'avance pas? Toujours qu'on avance, nous sommes toujours arrêtés là, nakaka na forêt, babimarate, atabakanga, ya Minengo mobimba, bakanga, Bukavu mobimba, kanga Goma mobimba, bazomona bavion, ezako mata, ya, comment on appelle ça encore, Monisco, ezako tambola, ponani. Les gens se posent des questions comme ça. Nous allons vous répondre. Voilà, nous avons bandeko wana na kati na bango ezalaki na mbuma mabe otozo sabino le na kombo ya William Yakotumba. William Yakotumba qui bloquait tout. Oya bandeko étouffé libération ya Congo. Et alors, dans l'entretemps, il y avait des chefs, il y a des chefs coutumiers, des chefs de notables, des chefs de groupement. Bah c'est donné qui encore et âme pour la libération du Congo. Alors, tous ces mondes ont été déçus. Batouana nyonso bazala déçus pour nanini pour na ba comportement ya bande konabiso entre autres William Yakotumba. Après meta bango plusieurs fois alors oui tozana bine longo mais bazo sentir que bazé longo té dans l'entretemps ya zakolia bazo yo kapo bango bazako tala makamutu ke ndekona moto wana azakolia azotonga bandaku azako commerçant. Alors bande ko balobi non. Comment on peut nous soutenir? Bino, vraiment, biso sozo tikala ba pauvre. Alors, ba retaki relation wana na bango na ndeko to ubenga na komba William Yakotumba. Bandeko bola. À la fin de compte, bandeko ba lâcher, ba tiki.
Alors, il y a la position, les autres MONUSCO, non, il faut les bloquer. Non, n'allez pas. Non, ne touche pas sur la MONUSCO. Ne touche pas, surtout pas ça. Ne fais pas ça. Il était corrompu. Corrompu par qui? Par ces mêmes gens. Nous allons prendre du temps. Dans l'entretemps, on met des stratégies en place. Et voilà, Bandeko. Il y a solo Azra qui est très collabo parce qu'il travaillait en connivence avec les gens de Kinshasa et avec son beau-frère, son cousin, Otobeng na Kombo ya Nemi Mwilani. Mwilani Nemi, oyazali directeur, il y a cabinet, il y a Hippolyte Kanambe, Nzoka Azali Ndeko direct, il y a William Yakotumba. Alors, cet homme qui passait la carte en famille, passait par l'intermédiaire de gens, apporter que ça les ba makamuka bazo pese ba rapport. Oui, le pas on en Afrique c'est bon. Ndako non na tel pays c'est bon. Compte na yo non très bon c'est bon. Il y a vanika na kata ngunda, le quoi la soba, asa baninga musubo bougete. Voilà ce qui s'est passé et le lo bande ko belé ba tombo ki likora makambo wana. Ba tombo ki togo sabino ndenge ni cet homme a tout fait pour bloquer et tout sabino que ntango infoueni. L'air a sonné. L'ère de la libération. Plus rien ne sera plus comme avant. Bandeko basiliki, bandeko bazakuna nakate ngunda basiliki. Basiliki pour la kolobake ya solo, la vérité est là que cet homme nous a bloqués, nous a étouffés pendant beaucoup de années et lui a commis un million, bambongo ailleurs, à semblant de ne rien avoir, tandis qu'il est là avec ces gens-là, les Tutsi, les Kabila et les autres, il est avec eux ensemble. Voilà Bandeko, ce qui s'est passé avec cet homme. Yango Tolube que Voulouzi va le frapper. Voulouzi qui mbango maman fit en kipa, a frappé William Yakotumba parce qu'il a sali auteur, il y a malheur, il y a misère, il y a massacre, il y a makila, il y a bandeko noso bakoufi pendant ces années à cause de lui. Parce que les bandeko bandeko babunda ya boy atiki ateki bakeko boma bandeko la biso bazoko tapisco zoko tsako massacre na kati ko le Congo yazalaki ayebaki yango. Et voilà bandeko to landa nanu audio moko auto après to continuer émission na biso bolanda audio oyo bandeko batindeli ngai pona ko déterminer makambo nini ezali koleka na kati ya front. Bandeko bolanda attentivement audio oyo toti batindeli ngai. Bonsoir, Papa Cordo, Papa Sayala. Ezanga bendera. Lelo nazana ngunda. Akendaki kukutana na General Rene. Tosololi makambo mingi. Bon, nalingaki na biso yo pon concernant likambo oyo ya Papa Alida na Papa Yakutumba. Omoni problème balobi pona ngombe, donc baswani pona ngombe eza lukota. Donc bato bazo exagérer likambo wana eza kaka bato baza corrompi bali akana ya kutumba isika moko. Omoni ya kutumba azawana pona libération ya Congo te. Azawana ya kutumba aza grand commerçant, ye aza commerçant. Azawana pona bapesa mbongo alia. Na ba oyo bazo intervenir désordre na ye eza bato oyo alia kana bango. Donc ndenge bazo kosela Alida pona baswani pona problème ya ngombe eza lokota. Ye akangaki Alida mbula mobimba na 2 mois likolo. Alingaki aboma ye Zambende asalaki effort pona kubika ya Alida. Lelo oyo Alida aza na troupe na ye esika azali, ye pe aza na troupe na ye esika azali. Lopinde atindi basoda na ye bakenda ko atake Alida. Eza problème ya ngombe te. O nyoso bazo exagérer baloba boye eza lukuta. Donc Alida aza na problème te. Bazo exagérer o ya kutumba boye. Eza kaka bato oyo baza corrompi baliaka na ye. Biso toyebi ya kutumba aza wana pona libération ya mboka te. Aza wana pona donc ye aza commerçant. Bapesa ye mbongo alia. Ok, Papa Sayal nazana mingi ya kuinforme yo yango wana. Donc Alida aza na raison. Na ya kutumba bolongola aza wana pona libération ya mboka te. Aza wana pona
donc aza moto ya renseignement ya Joseph Kabila yango wana mokuse papa nalingaki na informe yo. Ok, merci papa. Voilà. Nakanisi boyoki audio wana. Sorry, boyoki audio wana ya ndeko azali na kati na ngunda. En ce moment, attendi audio pour préciser biso ce qui se passe na kati ya ngunda. Et voilà, bandeko les sangs oba makila ya bandeko na biso o nyonso bazali kokufa ezali likolo ya mutu ya kotumba parce que azali à la base ya freinage ya blocage oyo nyonso sale panda bambula ebele bagene babouchaka te azokosa bagene azobomisa bato pour rien nzoka te ye aza kolia boyoki bandeko balobi bango moko na kati ya front que c'est un commerçant azali moto ya libération Congo te ke biso tobandi ko se tromper on croyait que il était là pour le pays non il était là pour son compte personnel ou avoir l'argent pour lui le secret ebimi wana secret o ebimi na nani ebimi na bandeko oyo na meke ko benga bandeko nyonso o bazali na Nord Kivu na Ituri bakonja kuna na sali to sali na bango nyonso conversation ensemble poto yeba au juste le problème c'est quoi tibo moni na yel bino émission oyo na butu na pokwa oyo donc ça veut dire que on a eu le temps de patrouiller tout le monde il y a reçu information ko yeba qu'est-ce qui ne va pas entre eux et voilà balobi non trop c'est trop c'est l'autre William Yakotumba qui est corrompu, tout le monde qui a bloqué biso pendant plusieurs années. Tout le monde qui est à côté na ye a facilité les MONUSCO bayaka ko détruire ma belle Congo. Donc c'est connu en ce moment je vous dis que ezali makambo ya oyo toko bele la na Congo ya Yakotumba qui est corrompu moto azali kolia na ba tuti et azali ko bloquer bandeko mususu ba avancer te. Voilà bandeko bana somme ko Congo. Alors bandeko oyo boyokaki ndeko oyo ayaki notre jeune frère na kati ya radio otoko benga na radio Kivu. Mes chers amis, tolingi to comprendre. Tolingi to yeba to sabi no ba vérité parce que l'argent circule. L'argent circule, tout ce monde que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ils sont pas là pour rien. Chacun d'eux Moko na bango travaille pour l'argent. Ce jeune homme, notre jeune frère, au hasard na kati Afrique du Sud, na kombo alobaka radio Sud Kivu, toka tout le temps na munoko na ye akumisaka le président Félix Tshilombo président na ye. Et ayebi ke Tshilombo moto azali ko faciliter ba bomo ba massacre ba congolais bolanda ka moto na maloba na ye. Na tango ya kumisaka Tshilombo donc batinda kai non oko critiquer Tshilombo te nanu a critiquer Tshilombo te ayaka wana pona ko kumisa ah oui Tshilombo président tala makambo yo et président na biso Tshilombo tala makambo mais dans l'entretemps ayebi ke massacre tout ça koleka à gauche à droite na ki popo à gauche à droite Tshilombo aloba un mot à propos ya bato même ba ko présenter même ba condoléances à Pamba aloba te metoka tout le temps akumisaka ye radio Kivu Azan jeune frère na biso ya solo ceux qui ont commis lelo na kanda ya koloba ke non to comprendre te ou bien to sangana na bomoko to bikisa Congo ayebi ke yaza ressortissant ya Kivu ce jeune homme aza ressortissant ya Kivu mais ce comme le massacre ba ndeko na ye oyo ba ndeko na biso nyos bien sûr mais bato yo ya village natal na ye bazo boma bango mais il a préféré asala chaîne ya télévision ou ya radio a benga ngona comme ya radio Kivu mais dans les mensonges pour encourager les mensonges et ça qu'on analyser que aujourd'hui na kati ko le Congo ceux qui yemo robotu na ye depuis quand ces gens là sont là pour mokili mobimba et banga ka bango mokili mobimba et banga ka ba mai non tolobaki non bandeko bon continuer te ko benga bango ba mai bozo ko exposer bango que lelo avec des titres mai il y a pas le football ba ke basali l'armée nationale du peuple Congo ils sont là pour lutter pour défendre la nation et bango balinga ke loko wana te a continuera toujours na mai les mai pour la nini et ça piège à exposer nos frères que non ce sont des groupes négatifs, de forces négatives, basawana pona barébé, mais bisotoloba, ces gens-là sont là pour défendre le Congo. Et dans l'entretemps, oui,
Yakotumba, ceux qui Yakotumba zawana, ils allaient pas défendre ma population, pour ma population na biso, bakoko kufate, mais dans l'entretemps, Yakotumba est là depuis combien d'années? À Boujakate, arrêté, à bloquer Batou, bazala stationné na kati ya forêt. Bitumbani les zalaka 20 ans, 30 ans, bobundaka na kati ya forêt. Et yé, dans l'entretemps, azakolia malamu, ba jeune wana, balandakaye, bazolia malamu te. Et voilà, nous allons nous mettre en garde notre jeune frère. Attention, la diaspora, basa au courant que tu es en train de mentir. Donc, comme tu es en train de mentir, attention, nous te mettons en garde. Attention, attention, parce que si tu veux manger avec Yakotumba, mais n'oubliez pas le sang de nos frères, nos sœurs. À cause d'argent, nous sommes vraiment très fâchés à cause de cette histoire. Donc, bandeko nyonso ba groupe nyonso na solo na bango lelo ba groupe ya Ituri en tout cas dans des passages na kopesa bino bandeko William bandeko tout ba généraux tout bozakuna lo sako na bino merci na musala bozali kosala. Et comme vous êtes déterminés, et voilà la vérité c'est vrai que bolobela nga banda kalake panzaye nga moko na baniko freine et loko wana bano lingate kolobela ba biloko wana linga ke to luka solution ndenge to ko réparer loko mais comme trop tard moi to réparer ngo ezate to moni ke moto wana banda kala bobele bisanga ke non panzaye mais bomoni na so tant mingi pour que to luka solution mais to moni eza trop tard. Ndenge balobaka bakoko na biso mbwa oyo ayibaka maki ata obetie ndenge nini akoyiba maki liboka oyo batutela pilipili sur esilaka te. Et voilà bapreve yango emonani ke liboka oyo moto amesana koyiba akotika yango te akokontinue corruption na ye mafia na ye po te akosaka baninga mpo baninga batikalaka wana ye aganyaka. Et voilà, nakanisi bandeko ba pesinga d'information tout. Voilà, bandeko obazana katia nord Kivu batine information. Les affrontements on azotanga bango batinde lengai. Les affrontements entre les deux groupes armés Yakotumba et le commandant et le commandant. Nous sommes en émission Maman Obenga biso après nous sommes en émission. Alors, les affrontements entre les deux groupes armés Yakotumba et du commandant Alida qui fit son adjoint depuis la mort du défunt Ambwe Mapingano, les affrontements a eu lieu à Lubembo, tout près du lieu du territoire de Fiji, au moins 15 km du côté de Yakotumba. 6 combattants ont trouvé la mort du côté Alida, deux signalons que Alida fut trahi par son chef il y a 3 ans, et lui mettant sous garde dans la résistance surveillée partout là, fond de la brousse dit Abana Pale Amida, Alida. Aussi a subi de grandes souffrances sans intervention aucune personne, ni la famille de son chef, avec la pitié, moi je lis ce qui m'ont écrit, avec la pitié de nos meilleurs éléments, Bichambuke. Leur intervention lui a fait boycott et lui enfuit vers Nganja avec quelques éléments de Bouchambuke. C'est ainsi que tous les CNPSN, partis politiques chers de Yakotumba, cherchent comment attraper encore l'adjoint d'Alida Kapé à Boulombo. Voilà la source des affrontements. Voilà Yakotumba, premier traître. Et regardez ce qui se passe ici avec Yakotumba. C'est le premier traître qui trouve ici où nous sommes. Qui se trouve ici, nous sommes. Wana signé Général William. Alors, audio batindelinga ba Dieu belé na kwa soga nini? Kordo sayala mbote mingi matondo. Na yoki mongongo ya oyo moto alobi biloko moko za ya solo
savez, ici chez nous, en tout cas, le problème de leadership cause un grand problème. Les problèmes de traîtrisme causent un grand problème. Il y a des traîtres. Bon, problème est où il y a pour s'engager. Vraiment, il cause la moins difficile, la moins difficulté, mon corps, il cause la difficile. Parce que, n'a évité. Donc, le leader, peut-être tout pour le leader, il y a naître. Peut-être. Et tout pour l'ambition, si quand vous allez, en tout cas, c'est très difficile parce que n'a évité n'a la boutique la moninga. Ou kaka. Les maïmaï. Ils sont vraiment. Voilà, nakanisi bolandi nabokebi nyonso oyo wana message et outil na nord qui poto saraki entre biso nyonso tomeko luka solution ndenge nini leadership ya sika abima poete tomeka kokumba masolo oyo. Et voilà nakanisi boyoki yango nabokebi nyonso ke bandeko bazali na kati wana po déception ya kotumba esali ke po batikeleke liboso bana nakanisi ekomi comme avec beaucoup de réserves nani akolinga nani mususu azara wana poete to mona makambo oyo bauti kokutana nango avec ya kotumba te nakanisi boyoki wana o boyokangi liboso ezali message eutaki na Sud Kivu oyo boyoki sikoyo ezali message euti na Nord Kivu na Ituri. Voilà, mais ne vous en faites pas, tozali ko luka solution na lo mbango nyonso d'urgence parce que bandeko baza déjà prêt que toujours leadership mususu autrement. Mais nous oublions tout ce que nous parlons comme des partis politiques et cause de la société. Voilà, nakanisi bo comprendre ngo oyo nyonso eleki na mabele ya Congo kobanda lobby nzokate ezali nzambe ya bankoko na biso abani ko beta fimbo na epo ezali ka kobombana mesikoyo moyen ya kobomba yango ezali susute sekele nyonso ebimi libanda toyebi sikoyo qui est très dans cette histoire-là. Voilà bandeko bana some ekolo Congo na kanisi toyebisi ndeko na biso oyo adabaki na radio nini Kivu alobeke non ezali kuta makambo ya bangombe na kanisi boyokaki yango batebele bayokaki video audio wana ke non ya kotumba lingi bandeko bakeno bokoboto na biloko ya bato te, c'est faux, archi faux. Ezali likambo ya bangombe te, ezali likambo nde ye alingi ye moko azala maître e bandeko balingi koyoka ete bayebi ke ye azali kolia na benimi et voilà alingi abana siko koboma bandeko mosusu oyo bazali na ye elongo e bandeko bango nyonso. En tout cas à 85% ya ba responsable nyonso oyo nga na solo na bango lelo moko alingi kosentir lisusu ya kotumba te. Nakanisi bo comprendre moko alingi kosentir lisusu William ya kotumba te azo faire partir na bango lisusu te. D'ailleurs même les jeunes qui sont avec lui va comprendre que mokonzi na bango atikali ye moko batu nyonso tu babaye ye pona mayele mabe ya kindoki alia pona par na ye moko ba jeune baza tout autour na ye azo kokosa bango e ye azo kolia na benimi. Voilà ango yango wana toko beta mbela nango ke toujours lancer appel na biso mikolo nyonso na bino bandeko na biso ke bo se calmer. Nzambe asali makambo ebima boy. Nzambe atidaki ye ke ye akene ko provoquer pour que makambo nyonso ebima vérité to bomba ki yango pe mingi il fallait epima. Et voilà amoni ye moko na suka nde bakonzi mokonzi moko kuna bengi ngalobi papa ye moko kuta bani ko regretter ya kotumba abengi bandeko musalbi na regretter eloko nini salike le sala mandenge wana me ndeko Alida limbisa ngai na réaction oyo nga na salaki mais ndeko Alida alobi ako limbisa ete. Je vous informe bandeko nyonso batomboki bako limbisa ete parce que trop c'est trop. Tout ce temps qu'on a perdu là, c'est à cause de lui. Yende mutasalaki biloko na tout. Et alors, il faut mettre fin. Alors, de quoi donc il faut mettre fin à makambo nyonso. Mettre fin à quoi? Plus rien ne sera plus comme avant, comme toujours le binango. Oyo toko lubake lelo fini. Oyo bazako ya na dialogue. Bange ba kotsa batu na katia ba kotsa déjà na kata Kivu.
ndeko ya William ya kotuma mutakoti yaki nemi akene ko organiser ba biloko na tout bandeko ba yaki bakene bakanga nemi William aboyaki William mutaboyisaki bango secrétaire bima bino bokangete botika ya loba ba politique tout mona ka basala ba défilé o bakene ko sala ba discours kuna mutapekisaka ba attaquer bango ezali William ya kotumba mutapekisaka non ne touchez pas nzokate ba coopérer kana ye ça va ndekone non botika bango basala pour ba distraire la population voilà ba secrétaire et bani donc fini les dialogues fini les négociations alors fini surtout fini les partis politiques ba parti politique voilà azagina parti politique na kanisa boyoki kombo nango parti politique ya William Yakotumba ezalaki nini c'est CNPSC parti politique na ye yango wana représentant secrétaire na ye aza na Norvège oyo asimba parti politique wana voilà to moi to tanga komone ezate vraiment discrétion to garder yango mais nayebi numéro na ye nyonso papa toza contre binoté bo sala ba politique na bino mais to ebite politique yango boke nango wapi parce que bande ko to batomboki toko tika yango le sous-souté et surtout bande ko to lancer appel na ba mama oyo ba mesana ko bela ka tension ba mama oyo ba tata oyo bazana ba tension to yebike mingi na kati na bino makambo ya Congo esala ka pasi ba mingi ba mela ka ba kisi. Et je vous conseille bino sikoyo. Arrêtez de zapper. Arrêtez de suivre n'importe quelle chaîne. Na le bino que ba chaîne est belé na kata YouTube. Ba créer un go pote et embrouiller bino. Boye bate, baton ne soit travers ka. Et longo, nana ndima que le long notre jeune frère, otobaniko sepele na ye. Moi personnellement, n'a pas contact na ye ayebi. Na benga ngabi félicitations mon jeune frère ndengo bali loko boy ndengo na sur place na kati ya Kivu yete na sur place na Kivu te mais nazali na Afrique du Sud na solana deux fois ngamu na benga ye mais na féliciter ke les bandeli nzoka te ba tiaki wana tala eloko memeli biso ya distraction pour abaniko kumisa Félix Chilombo abaniko kumisa ya kotumba na ba action ya lokuta voilà bandeko pour na bo éviter bo bela ka ba tension pour na éviter bo kwa ka malade bo landa ka ba chaîne nyonso wana te bo bloquer yango na ba téléphone na bino ba chaîne nyonso ya Chilombo ba chaîne nyonso ya Fayulu ba chaîne oyo nyonso ya oyo ndenge ba radio Kivu désolé il faut vous le dire bo bloquer bango nyonso ce sont des menteurs baza wana pour na ba mentir bino ba information lokuta et ba no rendre bino malade. Donc c'est à dire que na kanisi yebsa ndeko arrêtez ce soir la kolanda ka soute na boy mama na nga soki jeune ozana kata ndako lobela mama kolanda ba chaîne te ko peso malade po ba ko lobelo ko lokuta nyonso za lokuta po bana besoin bazo mbongo bazo tinda bango loba boy kumisa ngai sans information boy ba ko yoka yo ba ko mona ke ba bandaki bien ba bandaki information ya so biso tout ça ko bunda awa biso boy as information a déformer ango po apesa bino passe. Voilà, bateau ne soit pas ndoki, balingi pinoté. Donc, bolo, bo fina bango bouton, bo bloquer bango, bo désabonner dans ma chaîne na bango, bo longwa dans ma chaîne na bango pour nous éviter, bo bango payer la peau et ça n'a pas si na wake, ba mama papa soko lobi te to ga patala to yoga ki boyga mi ba mama na bisa kabino, bana kala na kansi to pesa kabino mayele mingi, bo boye ka kokota na ba chaîne wana po eko bano rendre bino tout le temps malade. Voilà, bandeko. Vérité ezangoana mais botika biso la biso de temps de travailler sur ces dossiers comme vérité bimi lobby tous aller na ba réunion tous konda ba réunion pour trouver la solution pour être biloko ba bêtise soit bloqué biso pendant 5 ans 10 ans et si là voilà to sokola mboka na biso na bino elongo bandeko nyonso bazali pour na makambo eleki bazali contre ya kotumba baza ko silika kasi basoda nyonso na ya sena ba kondi nyonso 85% s'il faut pas exagérer même 90% baza ko tomboka po bayebi ke ya kotumba ayeba na batona tuke abana ko lia na Hippolyte Kabila en passant par son frère Oyo Nemi wa soki wala ni soki machin. Voilà, bande ko na kanisi to yaki wana to sabino de vous abonner massivement, c'est la seule et l'unique chaîne Oyo et yaka wana po eza chaîne en voulus de mbangu na ko trahir ki mbangu te na ko trahir nzambe en pour tout l'endoté moyennant l'argent parce que d'ailleurs comme ya nzambe